Saki Alingi Atala émission Yakambangu Info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus otala kawa. Bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent à ce moment. C'est ici que nous commençons cette émission. Moi, c'est Vasco de Gama Chibango, Soin Taïbo. Aujourd'hui, nous sommes avec l'un des meilleurs artistes de Pépé Calé. Bonjour, Bia Chante. Ouais, bonjour Chibango. Bonne. Bien, Denis, santé. Ouais, santé, bien. Nandenge ya kini quoi. Nandenge kini. Ouais, nandenge kisasa, tout ça kisasa. Ya, par rapport à la recherche, na biso. Oui, tant on Santa Kini. Santa Kini, so pango si aussi un short nanga au chango boué, au moins la poussière. Et un mot pour le baga, vous sentir au comme beaucoup ta ma belle na mon orolien no ma belle te kakor oh ma belle ko tsingane. Un mot pour bandinji bazanga na bango ba frère na biso palais, ba moustique ba nini, ba moyi excès à moyi, donc on a bien un Santa Kini. Bon bana kin ba mesana banka bongo ba vivara bongo bazalaka bongo donc ya kaka bongo bien chante par rapport à l'actualité ba na yebi ba confrère ba concert rebelle déjà bazaki koto mais biso et la première fois tonu toyeba arrivé na ona kisasa eza kozongsa empire bakuba to eza kosala nini po apparemment vraiment combo et empire bakuba na milieu musical vraiment eza les sous-terre yango no zu idée te que no ya ozongsa empire bakuba. Non, Empire Bakou bezana bakolo nango. Mais ngana yé pour na sala mouvement. Donc on a sala mouvement nangai tant que moto nzamba pesa don ya musique. Donc voilà. Et on a yé donc rien ils ont mélangé na makamo Empire Bakuba. Mais soki lelo batwazo ko benga ngai ke ngande na tikala na Empire Bakuba, ils a par rapport ya force autozo bimisai o bane o empire bane ko beta et puis na lignée à Pépé Calé tozalango lignée à Pépé Calé déjà na ipsaki pe batu tozo beta lignée à Pépé Calé po izaba œuvre oyo to sala na Pépé Calé tozo diembelate tozangi pe banzembote toza pe na studio tozo préparer banzembo na biso oyo to wando changer étape par étape molo donc on a yé kozongi sampir bakubate mais na yé ko sala musique nanga kombo orchestre nangai oyo na kopesa bino après na ye kosala orchestre oyo pona naza musicien pas pona kozongisa souci empire bakuba ezana ex-président nanga Dilu ex-président nanga Papitex bango te bakosala tout bazongisa empire na bango en marche mais musicalement des alliés empire des alliés wana oza raison. Bon Patrick Molele papa social na peso ba moto yo oyoki ke no ba bien empire eza pour nga pe na ndimia ya solo par rapport à ba voix ba makambo ndena yoki awa dans les ma bongo so bien chante toki malembe déjà ba ramuko kutu déjà ngana tuno déjà lobby siko avato kota na kibi avmana ki mouvement o na tuna nan par rapport Fabrice Roxal chile na peso ba mota tuna nga biko zang sa question te relation ya bien chante na ba ancien tout ya empire pour to monitor na ba papa Germain tout monde déjà ba ancien musu ya empire mais siko ba onyo so ba par-ci par là relation na bino ndeni nazali mwana oyo azanga rankine na ba grand frère nae parce que ba vie nanga nyonso ya empire bakuba na tikala ko manquer moko respecter na tikala ko silikana moko te na tikala ko finga moko te na tikala ko bude moko te na tikala ko swana na moto moko te nazala même chef de discipline na empire bakuba na tikala ko sanctionner moto te na tikala ko gangela moto te donc kaka liwa ya Pépé Kalende kabola biso c'est-à-dire naza bien na moto tout sauf que Mututu aza bien angate. Donc otikala
chef de discipline tia to moni ba chef bazar otikala no ezaka par rapport banda banga ba vieux kutaka yango wana banda sa yo mwa mtoro germain kanza siko bia chant sérieux wana asispandre au moins tino ba ya déjà gaffe te eza gaffe te par rapport à Moussala par rapport à Moussala nazalaki chef na chef na ro bete pene ya 6 mois vana ndako mais eza kozala kaka bien na ba vie na yo oyebi ke ah vieux point no retard boyo ah moi ah d'accord mba sima osanga ngote merci bia chance siko tonto tuna boto koti siko na makambo tonto totuna bia chante déjà na kisasa combien de mois déjà 7e mois yango na okende 7e mois ouais ba 1 mois te ba 2 mois te oh ngam na kondi na indi bato ba otala ngai parce que émission eleka na internet non bato ba otala ngai ba mona ke ah bia diminuer et puis indi so bien chante tonto tuna oyeka ande ba mission tout pour na vacances kala mingi te atomoni ba jika ba artiste jika nga benga ba bongo ba etale be na kisasa ba betara 2 mois bazwa ma de juillet bazwa ma de juillet septembre ba kimi c'est autant yo ovanda déjà no lobi bo 7 mois objectif il y a 7 mois na tu vandil pona ebi ba jike zarara ya kosi bana bato ae ba yana ba voko ba yana ba nini bu studio wa ki po ba musique na bino ba jike beta marana ba Haïti ba yokango biso na isasa to yokango te so bula bi a chante 7 mois déjà na isasa c'est beaucoup et ça par rapport à ni déjà merci vraiment aux poser la question très bien donc bi a chante soki alingaka sala kaka studio na ye bi a chante so alinga sala studio na ye esengi kaka bandeko na nga o bavandi esengi kaka bandeko na nga oyo bavandi awa te parce que oyebi de sous à santo na pese mote de sous à santo père na nga père na nga empire grand chanteur net na film na avanda na poto akimane kisasa te akimate bo mona ye mboko okomate mapate koya eza ba réalité nango azobongama ndenge biso tout obongama ki poto ya ndenge pas obongama mais ba génération pe oyebi ke ba obosa na bino zana sisa omoni donc soki ezalaki mpona kosala album basoliste elora baramazani baza na poto basoliste ebele bavie poli baza na poto bagimbangu baza na poto no dans basoliste bazali babassiste bazali baaccompagnateur bazali nga nde musique moto ezobenga nga na yo ovanda donc rien à voir na bana poto parce que naza komibenga même pas mwana poto naza komibenga mwana kini tant nasolaka na bandeko na nga na poto na yo saba oboni poto na bino donc comme nous déjà moi kisasa net na film ozomona na ko pe kosala na tindi pe CD a on esi ve Germain kende na ngona studio chelanga ba tenor o na nzembo mbongo no yangwana nazongi na ngapiti isa problème ta donc au monité bandeko ba sala ba 2 mois ba 1 mois bazongi ngaso na sali 7 mois nazozonga poto na décembre pour na sala 1 mois pamba sima nazonga c'est-à-dire tant on roya susu na beta susu tamsu une année tamsu pe 7 mois à moins que ça likamo imprévu et ou bien album emisileli nazonga na kine ko gonfler yango na laki batute na ndenga tembete mais na ebisi batu vraiment soki bazalaki na besoin ya voix ya Pépé Kalé ezala na Congo donc voix Pépé Kalé yango yeko vanda na Congo. Merci Fabrice Roxal Chilenda Ayoka pour yana batu musuba otaka est-ce que bien chante wana au Pépé Kalé benga mochwa bébé est-ce que zaka ye to baje ça là bango plaisir s'il te plaît. Naimba trop. Que s'il te plaît pour na plaisir ya batu ba otala wana bana besoin voir no nde makambo. Toke mona noto imba biso nso ngamoko biso nso tendeka omona mais yo ndo sa lead ouais toke play le do namoni lokola ndoto masona tikili bango natsuni pena bande kabangae baibisinga totiki kini malebo
natombola loboko tona popola hilama napesa mwasi na bana hambo te kini natiki mandaka nga nakokende kotala bandeko natika mwakala yo naki pilipili libende mandaka nga nakokende mana na roya ya masuwa itimikonana biso sina kopo à la santé tabengi wezi sekli mabembo ya bakopa mwana bia chante zelanganga ke bolingo mo ya aye chérie Fabrice aye Merci solo. Merci solo. Équipe à Mounene. Merci Talama Mono. Donc c'est-à-dire omoni mono ya bogaro azobeta solo. Vraiment na osenga na bashiri ya potobio batu bo tala. Hein bino batu bolinga ba tonton bazala bien ba mission bazala bogar. Tala pena soliste bogar azalo la frite. Donc c'est-à-dire bo solana yi quoi, bo solana yi vraiment faut benga ba mission boye, bo soutenir bango sala bango bogar, sala bango ba grand garçon. Motoro chef na biso liziba. Kilo ya kisasa ya mbogo yo. Abeta rabasa, c'est quoi zobeta accompagnement parce que accompagnateur na yete. Mutulugo chef na biso Yagode. Yagode 600 baguettes. Vraiment sans oublier ta bogora on a va na basta. Alpa bas lokito. Sokoto, Sokoto na biso yona na couleur atenia basoda. Yene déjà vous bana poto motinde déjà bilamba quoi. Bien chante s'il te plaît. Ah, Olivier, pardon, vous êtes là présent avec nous mabo. Pour vraiment ba présent pour Olivier ba déléter. Oh c'est là ba ministère nos commission. Donc c'est là ma commission. Ba ministère boé ba leader boé ba déléter. Tata, soli c'est faut singama merci go. Faut singama merci pour le leader. Ah, leader c'est la commission côté kuna tara côté kuna makamuzala. Bien chance. Bravo vraiment ba félicitations. J'ai aimé. Ceux à na Facebook na ngana ko mara tokos na china j'aime. Pour Nadine Zidane Fimbu mkonza ba mama nyons tu à Paris donc ACP là. Bien chance siko. Disque déjà et comme na niveau ni pe au préparé au bimisa. T'es na singa. Parce que tu as pour donc ça dit baïbi musala mukim esthétique bazui nani vélo bachango climatisé. Bon bien chance pour na bien chance succès na qui grand chanteur ozwango neni. Est-ce que pour ça la succès c'est la grand chanteur to pour ça la succès et c'est on mérité to oluka babisika obinomo boyebi boluka eza ya randeni. Vraiment Chibango oyebi ko poser la question. Merci. Donc c'est à dire ezelo moko na expliquera ngo ba ninga nanga même si comme trop tard. C'est pe là oye banan musala et bon succès ya yo après. Ce qu'on a succès avant oyebi musala te okotika laka na yo pe susko yeba musala te. Parce que succès eza li fouti ya oyeba musala. Mais yo wele li kozwana nou li fouti avant yeba musala. Du coup, tant yo kon omoni nana lobelo mo boy. Eza exemple. Bazwa ka exemple na bateau ba sali liboso na yo. Mais malheureusement, na mboko na biso soko pesi exemple moko ya eza na moi qualité assez par rapport ya mutu mo boy bateau balingara. On dirait pas comment yoka yozo bana anglais, yozo bana lingala. Donc on a une autre exemple net il y a vieux beaucoup. Vieux beaucoup avant kufa, succès on a salama ya makasi wana izara susté. Mais sur un petit concert.
bato bazali ya pona nini à part succès bayebi ke bakoyoka ya ko déchirer ténor na ndenge ya liboma akokende likolo akokita na se akokita na kundulu donc vraiment yango moni cette fois-ci faut succès po ekanga bato bakanisaka que musique eza succès moi mbebo quoi vous comprenez parce que succès eza jemoro boye ya muke mais ko yeba musala eza je ya muke te faut botama nango omoni mwana Fabrice de Souza Fabrice de Souza, s'il te plaît. Omoni na bengi mwana oyo parce que mwana na ngaza yaka chao te zo pena kitino chao omoni vraiment ba Mr Bele balimbisanga o ba yebi ki baleki na oyemba et ça bon passer mais o ba yebi ka leki ba na oyemba ça bon passer mwana aleki ba leader Bele na oyemba tika makambo wana yo poeka siko deso bandi ba bébé siwa non na bandi tika ba makambo ba leader ba tu ba vanda c'est là le cas o tiom to tunenga question yom to tunenga question siko leader et comme ara so mutazui succès a comme leader ora yebi na musalati. Voilà, question na yonne et mérité réponse et on a zo répondre bango ke yé Fabrice boyo ke na disque aleki ba chanteur rebelle ba sa succès na royemba s'il te plaît okumiseka boye po bwana ba intimité moko boye na kati yo to ezanga yaza mwana nga tozane intimité ni kasi ti bon osala ngo par rapport à papa na mwana yango wana okumise makasi te par rapport à ebi musana Fabrice so za ba jaroka ke non mais yo moko yeba Fabrice s'il te plaît bonjour. Bonjour. Pour na bato ebele bayebi te bayebi ke de Souza santo ana poto donc mwana de Souza ya liboso ye donc tu écouter tu comprendre que non bien chante ara na besoin hein donc netika empire kindete mais malgré botola bakola empire a botola bon mais na mayele po mona ma botola bakola empire na mayele azo mo ba voix ba de Souza na mo déjà ba vieux germain baza na mo ba mocho bébé musa muke baza donc ah ils ont musique. Fabrice s'il te plaît c'est peli ça bato wana bayoka na eloko ya papa na yo bayo comprendre nan bon avant les eloko ya papa na salon eloko moins extrait kala ya avant goût hein eloko ya na disque na pengana ni ya bonne na ngai c'est bon Dieu awa bongo ekomi déjà na trouble à bientôt ngai poubelle soki bokutani na jolie lumière naza na cas d'urgence ayao papa edikilabo kukuya panda bravo donc vous comprenez biso donc vous-même ici qui a un sentiment Ozaka bila balela ya nanga didia bana kola balela ya nanga didia makila na yo ekayibeka lokola makila ya mesia liwana yo liwaya motuya pona lobiko ya kongo bravo Fabrice de Souza c'est là on répond yebisanga est-ce que au kanisa na okumise ka pamba ta au kanisa pe na okosat sur 10 opc combien sur 10 ça comme na 30 ah Fabrice de Souza otala bato na poto pesa ba mo dembote ha tara minute ya moitié ouais Nancy Pena Marina Wankaila abosanité donc papa Edi Kilombo donc na bosante na Brazzaville so na pesi mbote te ngambo pardon na oliate mon colonel son excellence Yela Victor Bonaventure Kisengobo. Merci bien chance ah vraiment na mon vraiment que non makambo yo to ana biso balbi traité poto côté biso to abato tout pour biso no ba sombi biso te po mbongo ya somba biso ezate mais bango ba tekarande suna mbongo bibende bien chance tala micro tala caméra pardon expliquer bateau au baotalo qui est bien chante et là bateau musuki no tam so amona tam so yo ka okansaki no ah non c'est à dire bien chante azamona oyo abotami na famille ya 9 bana
Bia azali 4e. Donc on a la 5e, mais moko akinda. Nazali 4e. Bia chante aza mwana akoli vraiment na église. Na makambo mingi ya Nzambe. Bia chante aza mwana oyo akoka makasi te. Bia chante aza mwana so sali mabe mona kimi place aye mora leli. Donc Bia chante aza moto ya zana bolingo ya bato. Bia chante aza pe moto asilika anoki. Bia chante aza moto ayeba akobomba kanda na ye. Bia chante aza moto azana bolingo ya bato. Merci. Bia chante to chité déjà na suka nani na tuno eloko yango linga kima. Force na yo era nani na makambo étant qu'artiste force ya Bia chante. Ezarapo azana voix to ezalapo ayebi mutu moko boye to po ayebi mutu moko boye mbongo force ya Bia chante. To ayebi jomo boye ya kati kuna so akia ofukama force ya Bia chante ya rani. Force ya Bia chante ezali don Nzamba pesingai. Nameka robeta guitare solo, nameka robeta accompagnement, nameka robeta basse, nameka robeta mbunda, nameka robeta pe moi drum muke, nameka koyemba, nameka robeta maracas, nameka sala animation. Voilà, na sente na ebo beta penate me na ebo kanga mo ba accord. Donc voilà, force na nga yangwana. Côté o mutu moko boye arobwa kelanga so itina na été. Côté o mutu moko boye mbongo ebele a soutenir nga naza na été. Nazaka kana bana na ngai oyo nde tozoka bola lipa na biso malembe bango déjà bayebi pasi na nga bamitie na pasi na nga bandimi tokende liboso. Voilà, toi na force musute force na biso ya Nzambe et puis eza disque auto sala boyo kaonka. Merci. Mais na sisi na téléphone a présenté peu moi bana na nga ta moi quelques minutes na bana vraiment na lingi to koma biso na tana mais s'il te plaît na tiki ona nous po makambonga na mona. Hein? Mon caméraman, donc autorisez-moi, s'il te plaît, pour ça, non, pour ma cambonga, non, mon. Bonjour, Germain Kanzi. Bonjour. Tout le monde a appelé na Bia chante. Anemo, yebisa biso eza bosa li kopa po tellement empire comment ba ekiri. De bosa li ekiri na bino to eza boza na projet moko to ezani. Bon, na yebine na koloba te parce que bato ba yebi baza ko yeba ba yebi te ba yebete pangala bia e beno sa bana kala moni lettre aux l'empire pepe kala a pesa ye na tinda ye alabi po zonga bien zana ye pa ye a yebinga malamu donc so ngam ozo la nga trop va au déranger mingi zala na ye e uza bien. S'il te plaît, est-ce que au sein la biso mo elo mo boya kalate ou peut se sous batouana ou ba otalo lolo ba kanisa ki non Germain Kanza so ga zala wa puis ba comprendre que non azali s'il te plaît. Bon, bien. Na ayebi osine mote mananga yani zongi sango na bondeli yo pona lingi yo yani Remondo mangenga shunglaye Jino Kanza ho. Continuez vous parlons. Pi imelanga koyep sangai Datona watama ya kobo melanga bolingo Ngana mona ya mabe Bia chante wa milabadana Mwana ya wasi aliye Oyo kindenge banzembelio Beba bondelio Pesanga ya no totongala muro na biso Oh yani. Merci donc ne bon mon ambodo les sentiments les ambiances émission pour comprendre biso ndeka to ebisa bino biso na bango ya lisolo a shintuluka balinga te bako chanze Bia chante bravo. Vraiment merci parce que tant on a lobby qui est aux danger peut-être mon soit vraiment na makambo na ko bandango te ZR disque te fona loba ko banda te na yebi ba ochelo misu nga mutu na yebi si tika ba ba chamisu po ba ko rater
Non, vraiment, toi danger. Toi danger. Tu vois, mutu moko ta koyo osela nga pibi orchestre nga. O tika la komona nga tina lobao, biso to leki fali. O tika la komona nga tina lobao, biso to leki fere. O to leki Fabregas, o to leki héritier, o to leki Chaboye, o to leki Zaiko, o to leki VJB, Vewera, o to leki te. Biso to leki bangote. Mais nazolo ba pona orchestre na ngai oyo ke toza danger ya danger. Vous comprenez? To yemba danger to beta danger. Muto ya komona ke aya ko chakal ponga ibia na commission orchestre na nga aya ko. Poupon et Foya, mon chien code yamboka je te salue, na femme du bonheur, Cécile et Foya, Bambote Belé, Yannick Bapoupa Yanzambeka ande tolobaki na ozela. Bien chante. Donc to chite vers la fin. Combien de personnes au groupe ça va mbote na pesi déjà mbote na tonton Miller. Na pesi mbote na tonton Miller. Ah voilà pesi na mbote. Chef d'orchestre là-bas. Chef ouais chef. D'ici Babaz. Sur 10, déjà des beaux travailler dans le studio. Au groupe cet album au disque combien? 25. Sur 10, 25. 25 déjà. Il y a la coterie hein. Non, 25 pour te rebêta. Au moins, musique qui est au bêta, babeta en sauté. Merci, pour ça des personnes. Ouais, Joss Viek en a Panama et puis Jessica Wemba. Merci. Donc, on a mon animateur, maman s'appelle Sabi Sopé, animateur. Bonjour. Bonjour, grand journaliste ya Mbogo ya Bogar. Kombona Charles Roy weze dingwa banimateur na ebiseki bango ke bakungulu mala mabele megana mbamo tellement yo dingwe ko isa bakabo baselema hey bombana yabia bombana batama bana poto ba monia bombana Charles Liasa Atalio ça c'est le sou de combo allez bombana Saleli ya monio butu na lalate kaka goluka yo toke batama la monio. Bravo madame, félicitations. Mauvais télé maboro comment nga Milondo le roi Salomon Milondo o famille wa roi David on a vu nga pena ya pala ya ndako vina ya pala boke na bisora sepelisa esikaza c'est Pelisa Chibangu. Yabia mwana ntakoma bakongo bayena mikongo soso bayaga balati mayaga bapende bayena mipende ya dendo bayati bakoti mayanti tokena ngo sima yango fina yango malala yangai. Bravo. Bien chante. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Donc on a pas Simbote na batutu bazawa mais Vandisa batuna pour R to c'est la R. Ouais. Donc cheftain nabiso mouvement yeyo. Papa na ngazwa déjà cheftain nabiso mouvement yeyo. Le moment li kamoro vite fait. Pour le mouvement na yo. Bon biso pe toza na mouvement a to travailler. Bon l'album bo santika ba danse ya solo penda oyo kaka. Donc na moi ba danseuse balata boité faut la tablamba ba danseuse. Donc on sudo ba danseuse hein. Donc on appelle ça Mbote par rapport à toi na R. Voilà. Donc Jonathan Pondé on appelle ça Mbote Christian Kinzaki la foudre maître Migler hein Migler tonton on appelle ça Chil de Campo Moïse Vegen Jupe Loboko on appelle ça Mbote na pesi mbote na Jean Kasunga Chocholo Chona Stone Bill Womo hein, Israël na pesi mbote na Francine Mavimpi na pesi mbote na Maître Deoche na pesi mbote na ngai Yasuka na nani Vina Mofali Molombo Hélène Alambois. Merci bien chante na moni chanteuse Mobo. C'est ici que nous mettons la terme à cette émission. Je dis merci à mon DG 3 fois DG Lookman, un apprécié Bambote Père, Lobi Nabiso Zabia Rolegalelo. J'ai dit merci encore à mon cordon, Mustafa Malembe Hussein Tsasi. Bye, je vous aime tous. Saki Alingi Atalae, émission Yakambangu, info plus, Aïe.
na cliquer na koti YouTube o na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus o tala pe mona info plus o tala